Sylvie yaka Sylvie Nana tonya wana posa bolingo Bamelike balobinga no tobetatu Na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane Bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosa na te soki boza na mitema ya kosalisa boza na envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel Sylvie Mode TV officiel Sylvie Mode TV officiel Sylvie Mode TV officiel Sylvie Mode TV officiel bon s'abonner et belé ciao. Bonjour la famille, bonjour. Baboni nous sommes Sylvie Mode, bo s'abonner kaka. Po esalaka bien bino boye di kaka esalaka bien bambote na bino bonsoir naïve vraiment ko souhaiter maman nanga joyeux anniversaire maman nanga abotanga donc a kokisi lelo 73 ans donc ezama sécurité vraiment nzambe nde ya obatela surtout ba moment où to komi ba ta o to komi vraiment eza esengomi pona maman nanga abotanga mère bayunga sa ba place za kuna na Congo na kin bambote na yo moyen sukano Sylvie Mode apesio bambote belé en tout cas balandine bo s'abonner na ye vraiment na yembela maman na nzembo maman Sylvie Mode maman Marceline bayunga sa maman wa botanga tina komi boye donc ye wana maman nanga soki botali na kati ya chaîne bo mona ina ba film mosusu ndenge ka kende ko la jardin botanique banini biso to bomba raté toyaka kaka mobimba ya makambo ya vie toyaka mpe ya mobimba ya te na banda kobomba na banda kosala soki ndenge nini oyo to ndenge nini no na bomba na te mama nanga aza wana bana nanga baza wana biso nyonso toza wana donc toza na biso te kobomba na yo moto ozolekisa balere na yo pamba ya kolobaka soki nini ofinga oloba ofinga kaka oya kofinga wa kokomate mpona kofinga afingi kaka ye muta kufela te ye muta zana ba défaut te na famille na ye muta zana nyes mais boye ba ke o nyonso bino bozo sala nji mpona nga boye ba nga zo pesa onka pa nzambe donc to lamuka bongo to zana vie mutu nyonso azo vivre mutu nyonso azana degré ya vie ndenge ni azo memela mutu nyonso azana degré ba défaut na ye nini mutu nyonso pa zana ndenge na ye oyo asoutenaka bato biso to zana ba défaut mais na kati ya pasi nanga pe na monaka esala nga pe pasi mingi esengaka te na bana pe ka kosunga ka bato ya pasi na yebi te bato mosusu pe baza pe na mbongo mais mona pe azosunga pe moto aza na pasi donc likolo baka te ke soko ozalaka na pasi bana kosunga bato ya pasi non bato mosusu pe baza pe ba mbongo na bango mais mona pe ayekaka abite na sunga pe bato nini na kosunga yango mona ke awa ezata ana poto so moto akufi omona baketia ba bien na ba cartas ba bien na baketia ngona ba place moko ezake batala ka bato baza na ba pasi ba pesa pona ba bula. Donc, ils ont bon. Et un problème, nous ne sommes pas au soutenir l'association Nabiso Sylvie Mode TV, tous avons un projet. Vraiment, tous les partenaires, soutien à Malam, beaucoup de gens qui rejoindre Biso, pour tout les Biso, les Kilabandi Kobaza, au Koutana, Barobo Solola, les Nini, tous ça là, on a un projet Nabiso, l'association, on a soutenir la personne avec handicap, Basoumiwe. Bandundu batu ebele o bazake baza la capacité ya kosala makambo nyonso ndenge koki na partie ya Congo oloki biso peso information nde nini tokoki kosala en tout cas merci na bandeko nyonso o déjà bazo soutenir déjà bandeko nyonso o bazo pesa ma quelque chose na banke même Sylvie place o zo sala
ba dépense place oyo kosomba ba biloko pona kotala ba handicapé en tout cas soit ta 10 na o bakisa en tout cas merci na bandeko na nyonso o ba participer vraiment na pesi bino ba mbote belé vraiment boza kutu moi ebele mais na kotanga mokomso na kotanga mais moko eyelanga na mutu ona se rappelaka na wana na yaka ko mwana lobi ke kingandi mama tete net maman tete na biso a mwasi ya pa mapasa awa na Olympia ma tete vraiment na peso bambote belé pour nous soutenir projet ba maman Jetou Kinsala na peso bino bambote belé maman Solange na Belgique merci beaucoup na soutien na yo vraiment merci nzambe apambola yo vraiment na yebike eza liboso pete eza pe ya sukate nzambe vraiment aiba na robate de ko pambola na liboko na yo o epesi maman Anne Marie Mbanza na Paris merci beaucoup merci famille Mbanza nyonso na yebike bozo sala na ya Félicien Lutumba Mbanza merci beaucoup maman Brigitte Mbanza kuna na Paris na peso bambote belé boza penza wana pona kopesa ma ba conseil pona ko soutenir ceux qui moi problème ezali moi elubu maman Sylvie c'est moi elubu total ata moi elubu total ba difficulté ba handicapé bazala kanango ba elubu wana to pesa rambo nyonso moi ba ndeko pe ba pesa kake to pesa moi quelque chose c'est la mission elubu yango mon appel mission elubu et salami po ezala pas quelque chose en tout cas le ben na ye pona ko souhaiter maman na joyeux anniversaire maman Marceline Bayungasa na yembela ina nzembo nano nzembo nana Kikongo mbutuka imbote mama yuyu Marceline mbutuka imbote mbotama elamu mama Marceline Bayungasa mbotama elamu 73 ans nzambe na ngai mais tala ndenge obina moko abina komona beza telemi aya kobina kiti na se akiti na se yo wana susu atelemi yango so tokomisa kaka na nzambe totiana nzembo nzambe comme ça toyoka mwa moke ndenge nini mama tokumisa mama nzambe po nzambe ne moto azobatela fo tosala ye mwa nzembo ya koremesa nzambe toyoka mwa moke nzembo oyo Kanyo soyo mokili la yesu masia yenazali usekwa ya bomoi na ngayo elika balika efala ye lelelele ya nezona mayo zali kapina kaka e merci c'est ma grande pour batela so bientôt année prochaine 5 ans alors on suka la yesu masia yenazali usekwa ya bomoi na ngayo elika balika efala ye lelelele ya nezona mayo zali zabela naika pona souhaiter maman joyeux anniversaire na bandeko musu bo s'abonner vraiment bo s'abonner na chaîne Sylvie TV donc boza dessus te toza na makambo mebe information na biso ko laksa ndenge na moko tonga ndenge ya ko solola ba conseil pe ezali
kolamba pe ezali nyonso ka basango nyonso moni koza na sango mwa kitoko kenda betela mama Sylvie Morte ayeba na kobeta yango bopesi biso pe du solo to kobeta. En tout cas bo s'abonner chaîne o eza chaîne moko et ça la dépense pe pour na ko soutenir personne vivant avec handicap. Donc bo soutenir yango boya peza union fait la force to zala elongo na bino toyeba ndeni na kotambusa chaîne na biso. Boya ko s'abonner bo partager ka surtout partage. So comme on a Facebook, oza na ngote. Oza tana ba WhatsApp, ozo partager, oza na Facebook obwaki. Donc toza pe na posa botalaka ba vidéo. So omoni beza publicité, poto koma na étape o ba publicité on kota na uti musika boye. Pasi. Azo travail ba makasi po chaîne ezo maka. Tozo travailler vraiment ko saka na kotuté. Donc yango na soko otala moi iloko moni ke otala. Donc tika vraiment publicité wana eleka na bolingo nzambe pona RP eleka et ça la peut bien et compter pe kitoko un jour comme ke ba futa biso mona pe moi quelque chose zo mona ke ndembo tela rappel nous zo participer ka nous wana ezakara ba aide monsieur zaka te ko pesa mbongo mais ne o s'abonner ne pe otala ba vidéo anyo zo cha lisu na yo wana eza pe aide po mto so pe alingi na ita otala nete po ba tous te batala po ba ba ibele mais moto o a touché même au thème azotala linga vraiment au salavement quelque chose au tali au silisi vraiment nyonso publicité peza eleka au tali pe vidéo em surtout au lali pe so monike na lemi na la tika mo eleka na wa e compter e ke pa matin au talavement ti na suka et ça la biso bien makas en tout cas bandeko nyonso boza décider boza na bolingo na yebike ba komi ko tumisanga mingi batu o mitema mabepe bazoya ba musu bazo ko contredire nga musu baza ko finga nga musu baza ko kabola ba photo na nga na ndenge mabe mais bolanda wana te kande bo pesa nga ba conseil ça peut passe pour musu pe monezo se en mo na répondre na finga pour na pe muta munoko na ko pe ko loba mo na fingi me bande ko musu te ko kota bungo te mais ça passe na kota te na loba te mais ba bazo ba photo na bazo ko partager bazo ko finga bazo ko vivre ba vie bazo ko loba n'importe quoi nga kuta mususu vi kutu na ozwa te loko moko te siko koloba te ko sala loko te siko to wanzala ka boti wa se me kutu nga pena loba po ba mona pe nga pena loba po ba to na ko tika ba ko atante ba ya ka pona ko finga nga ba ya koloba benji ba za photo na ba ke ko loba makama kindoki ba karashika ba nini po ba bazana bango bien bazana ba défaut te ba kufela ka te bazana loko moko te banda pe abotama akutata na kokoso moko te o ezake amoni mutazana kokoso po banda ko finga ata bino moko eza malamu donc vraiment place wana pe beaucoup à côté la pe malamu po en tout cas ça me fait mal donc et ça la passe na zo sepela te na sepela na bongo te so omoni ke ko tala ngai te o lekisi ko finga ngate o yebita ngate o yebina place na uta te o yebina makamu na ngande na sala te o yebina ba prière na ngande na o sengela te yo ozo finga ozo mona après ça temps ko finga okuta na contre temps na ko kanise ko na sala kana mabe oya ko zonga nde to so zonga mona osenga bolimis après nga na zwika mba mona bani bolimis na passe na minute onde ozo chuba nga bongo soki na kufi nde ka na zaka bo ozo finga nga ozo sala boye bani ko loba n'importe quoi soki paza na kufi to iloko mo isanga shock bino boye bita nde ozo finga moto ezaka blessing moko eza ya passe boko kotsa nga iloko moko eza en moko eza kete et là tinga souci banda lelo ti lobi mona ka moto akomika boye papa ba monte sibite komia mona ka moto ka mona pa kufi boye bite mutonga kufeni na kata ndako tozana nde papa na biso moko tozala kane to melaka ne kusoka moninga kutandikisanga te so na mwenga kuna kuma so na monika so melanga bière so melanga talipe donc kaka bongo azanga te omona pe moi akabaka mais papa biso écouter quand ndaka kofi maître ton to mosoki tondo comme ni maître bien ka maître par exemple za moi na limanya tongo okuta na surtout na musala ne comme sala ne place mo ya bato bele bakikuta kana ndaka kufi mento yebita kufi nini yango na bozo mona ndeko na bino mwana mwasi bozo mona azopesa ka bambote banini c'est mieux ko féliciter pourquoi ko zoka photo moto oyebi kuta moto ngote ocheli boso ya chaîne na yo obani ko finga bato bakomi ko finga nga ebele bon nazo ebate nini na sala nini to na sala nini mais moto o bino bozo mona ke bobana ko finga kaka siko na bano yana bakombo na bino pe na bani ko tandango wana pe na bani pe ngape na bani suko luba na bani ka ko lakela biloko pe ndo bona nga ndoki ngane ndoki ya liboso ngape na ko bima kaka wana pe na bani ka ko loba
na bani ba ko tanda na ko ba ko lieu ko na kindoki yango so peza ndeni so pe ko lakela ka ndeto lobaka mutu ka lakela ka mutu na mutu commenter o azo finga nga na ko ya pe kaka na bani ka ko lakela ika mabe kaka peut-être kindoki yango peut-être pe ko komaka wana po bino na vie na bino so monika mutu azana boye azaka ka boye azana ndoki mutu azaka ka boye tika to bana ko zo ba vie dozo photo ne bocha en tout cas bino bobanga te nga pe pona cha photo na o seke vima o lookinga vima nde mama wana bando lukanga wana luka kinga pe ya butu mo ya na super za photo ko na ciné tika so kama ninte na chepo mo na kinga pe na moto na répondre na ni matin so moto azo répondre ngingo bateka bangi po munoko na zana ngo ata makolo bazelu munanga me munoko ezali so na bene bana loba ke na loba banda tongo tipo na ko loba po na ibo loba mais ils ont tina te batu no so ba c'était masi boy mais na ko exprimer nga na oya na ko finga te loko albi na ko finga te boy na ko finga te mais na oya na explication na bani ko loba kanga na zo loba ka butu moy peza na wala sala ba direct à 3 fata 4 fana bani ka ko loba ko lakela après bongo na ngabe akendo ki asolo bona la pe mutu mutema pe etoda mais les journée à tout cas bolimbisi na pe na kanda te moi ko loba wana soyé et à moment kanda na eka pour na souhaiter maman na joyeux anniversaire aka pour et à moment ba kanda ba makambo. Merci beaucoup Naimba Ikanze mon aboussa frère Namso prophète d'Asali Nzembo Oyo donc to sel ba promotion. Merci beaucoup balandinyo sur TV Mode TV officiel bo s'abonner et belé to yebike to roya soso kalate. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Is good nyekese babi, abonnez-vous massivement na Sylvie Mode TV officiel. Batu nyonso balinga ko soutenir ba personne vivant avec handicap, bo s'abonner na Sylvie Mode TV officiel. Eza chaîne na biso, chaîne na bandeko na biso, kuna mambutu ezali divertissement, kuna masolo ya bien, ba émission ya bien, ba théâtre ya bien, et puis okoyanga no na bino azana contrat kuna is good. Ozana posa peut-être soutenir ba personne vivant avec handicap. Kasi chaîne na bango yango wana Sylvie Mode TV officiel. Babi bato aketote toza wana pona ko soutenir bandeko na biso, baza ya biso. Bato ba ONG, ba fondation bino bolinga ko salisa bato ba personne vivant avec handicap. Ta l'adresse na bango pena po kwea kana ba escroter. Okendaka pa na bango moko. Chaîne na bango wana Sylvie Mode TV. Kuna ndo kota contact bandeko na biso tout. Je vous aime beaucoup. Is good. Yangalala na yangalala nyekese na nyekese.